doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alelo ezali édition spéciale. Nakati édition spéciale Nabiso et Alelo. Tokulak Sabino. Changement. L'un des changements oyo na période ya Kanambe et Kogaki jamais Kosalema. Pour bien comprendre que l'institution na masolo ya mboka na biso ezali lisusu comme dans les passés. Tokolak Sabino période akala boyebi mine nyoso tout carré minier nyoso tout ezalaki ya étranger chinois comment congolais comment même ko nyoko là-bas na mboka donc parce que bazalaki na parapluie na bango ya généraux ya batu ya batu ya présidence donc batu omeki akokangisa yo ko pouver yo ke yé akomi mukolo mboka mais na oyo ya Fachi Beton mboko ya Fachi Beton lobaki mwana mboka jamais akoki ko souffrir ce que loko ezali minéraux ezali mieux vaut moi mboka à bénéficier d'un étranger pas koya asa ila masolo mboka mais il faut ça on a ba norme asa on a ba papier na makamnyo surtout donc du 50-50 exacté que donc bota la binomoko masolo oya ba contrat ya ba société privée chinoise au ndenge salama donc milliard wana ti lelo donc IGF ezali ko landela pour bon na rara ndenge mboka na biso ba bandai ko kumbela lelo tozali ko lakisa bino 27 criminels économiques, 27 criminels économiques. Donc, wana ezanali falansa mais na ndenge kaka ya ndenge ya la musique à tourber bango 27 fakwa ya ba minéraux na biso. Kangaki bango avec 26 kilos ya or. Na kati na bango étranger bazalaki, oui bomona ya poso pembe et puis na kati kaka chef p il y a des services spéciaux bazalaki na kati bango pe bazali na kati ya masolo wana bazalaki osala bango tout bango pe bakoteki na kati ya masolo wana donc bokomona bango ndenge bakangaki bango lakisi bango devant public et puis ezalaki vraiment en présence il y a ministre à justice maman nabiso ministre à justice maman nabiso ministre à mine et puis papa nabiso ministre à finance bakangi bango à 26 kilos ya or et puis 4 coffres forts, boebi déjà Congolais commis traumatisé na masolo coffre fort, boebi dossier mwanganchusu coffre fort biloko bimisaki bakangi bango na 4 coffres forts, bakangi bango na 15 ordinateurs pour ne citer que ceux-là, beaucoup découvrir biloko mususu bakangi ki bango donc vraiment ezali pasina mawana motema komona makambo oyo bandoko sala avant bango bakanisi ke bazo vivre dans le passé basala yango lisusu tozo la sabino sikoyo 27 criminels économiques, donc 25 fakwa ya ba minéraux na biso ndenge bakangaki bango. Donc restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. C'est une procession qui apparaît calme, mais 6 acteurs sont de criminels économiques. Arrêté le 1er mai au sud Kivu par le service de renseignement et présenté ce vendredi à l'état-major de renseignement en présence de la ministre en charge de la justice, la ministre de Mines, mais aussi celui de l'économie. Que tout celui qui va continuer à soutenir les criminels économiques et complices, il sera sanctionné. 15 d'entre eux ont été arrêtés en flagrance dans 5 comptoirs au sud Kivu. 12 autres sont accusés de fraude et trafic illicite de l'or vers le pays agresseur de la RDC. Ce n'est qu'un début. Nous allons continuer, nous, au sein du ministère des Mines, à travailler dans la commission de lutte contre la fraude minière avec le soutien, bien entendu, du service de renseignement militaire.
4 coffres forts, 15 ordinateurs portables, 41 téléphones, 2 fours, 2 balances, 2 moules, 26,120 kilos d'or, plus de 400 000 $, plus de 6 millions de francs congolais, 125 900 francs rwandais, 4 560 roupies et 1000 shillings ougandais ont été saisis. Il s'agit ici d'un grand combat, d'une grande guerre, parallèle à la guerre qui se passe sur le terrain à l'est de notre pays. Et ce sont justement ces trafics qui permettent de maintenir cette situation d'insécurité à l'est de notre pays. Accusés de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme dans l'est de la RDC, ces criminels économiques seront déférés devant leurs juges naturels et répondront de leurs actes. Bilomo Boycholanda, donc ezali mama solo e bandoko sala makala. Na lera kanambe ba masolo ane ezalaki ndenge wana. Bato na bazoya donc bazoyi ba minéré na biso ndenge ba lingi donc baza na ba couverture na bango soko meki ya fundio parce que ba bandoko kambola ba mbongo na bato me bo moni bino moko eza su ndenge kalate 25 criminels économiques ba kangi bango donc ba présenter bango devant ministre ya justice, ministre ya mine, ministre ya finance parce que perte ezali justice pour ilandela bango tina suka mine parce que donc ba biloko na ba ba yeba na kati ya masolo ya mine et puis finance pour mona perte wana ezokota na kati ya finance ya mboka na biso et puis na kati ka ya mama solo oyo kaka donc na même registre to la sabino pour bando ko sala mate boyebi bato bakoma ko langwa na ba whisky moko mystique donc ba tonango donc basala ngo donc le toko kuto ekosa lungwila kuto ekosa do ba benga boyebi zododo donc ba konza mboka ba yeki ko faire bayaki ko kanga usine moko esalaka bazododo wana donc bakangi yango parce que balobaki ba usine wana ekozala sute na Kisasa efeza na ba norme donc alcool bakosala ngo ka ndenge wana te donc ba alcool wana soko bayango donc okomi ki diba moko ya kosala te ezali vraiment ko bebisa masolo oyo ya bana mboka surtout ba jeune bazali ko beba. Avant to la Sabino deuxième sujet na biso toujours na même registre na kati ya na 5 minutes édition spéciale tous allez collègues Sabino donc publicité pour faire découvrir bino tout au long et à semaine oyo mobimba donc ils allaient une première moi na mboka maman na biso asale loko moko na nous penza na communauté na biso ezala raté donc il y a biso food ils allaient restaurant donc rapide donc ati kamwa donc camion na yemoko boye ndenge bomonaka mingi za bantier basala rango donc il y a zo sala penza ba masolo ya bana mboka okolia mikate a brochette banane plantain donc ba osalo frites moko ya ba patate douce donc ozolia biloko oyo ya bana mboka okoki oya sur place ezali na gare ya Juvisy na côté ya sortie ya mairie okoki pe ko commander yango na numéro 07 81 10 61 35 ba fongolaka tous les jours 7 sur 7 de 12h à 20h donc tozo la Sabino bolandana nous bandanos to sali relative ya restauration rapide ya Biso Food. Pour la première fois dans la communauté congolaise, il y a Biso Food, restauration rapide située à la gare de Juvisy, sortie mairie. Vous pouvez manger sur place ou commander au 07 81 10 61 35. Incroyable mais vrai, vous pouvez manger mikate, brochette, banane plantain, frites de patates douces, gaufres. Livraison uniquement aux alentours de Juvisy. Ouvert tous les jours de 12h à 20h. Il y a Biso Food pour commander, composer les 07 81 10 61 35. Pour la première fois, moi Namboka a sali et loko ya kitoko. Pour na Biso Banamboka na komboya. Il y a Biso Food, restaurant rapide oyo ezali situé à la gare de Juvisy, sortie mairie. Au Koki Kolia sur place. Au Koki pe ko commander au bengi na numéro ya 07 81 10 61 35. Incroyable mais vrai. Au Kolia mikate, brochette, banane plantain, frites ya patate douce, gaufres. Livraison Pézali. Aux alentours kaka ya Juvisy. Ouvert tous les jours et fongwami tous les jours de 12h à 20h. Pour na commander, composer les 07 81 10 61 35. Il y a Biso Food, il y a Banamboka. Avec Yabiso Food,
Tout le monde est d'accord. Bilombo Boito Landa, ils allaient vraiment exemple à suivre. Photo tcha de Gonabiso ya mwasi maboko parce que eloko et sala marakaka na étranger biso tout ça là ngote vraiment yango nga vraiment et tout chaque nga makasi na lebi vraiment il faut na tcha maboko. Ya biso food, ya biso moko bana mboka. Sikoyo to koti na kati ya sujet na biso ya mibale to ko lakisabino que vraiment masolo oyo banda ko sala makala ko sala masusu te. Ba konja mboka ba kitaki ba kangi donc usine oyo salaka ba zododo boyebi whisky oyo donc izalaka ba tomoko donc soki ya ndenge ni basala yango donc soko ubaya yango ozala ki diba ya ko sakana te ba kangaki yango batikaki yango ezala polele te parce que ezali risque ezali ko bebisa bana mboka donc soki mutu donc ba problème ka eleka ka baye ka kaka moko donc bazo teka ngo na ba prix moko boy donc ezo pesa pe ba maladie yango na donc ba konja mboka ba baki ba kotika yango polele boyete ba kendaki ko kanga yango donc bokotala yango donc na ba image pour bino mo bomona makambo izolo sala masiko e bandai ko sala ma jamais na période ya kanambe parce que ba bandai ko pesa mbongo donc e komaki partout ba zododo na ba zododo donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Kangelo koyo tika misala na yo bana place na yo misala na yo ko ganga sala ka musala omuna il bana place na yo. Voilà, amis, bonjour, content de vous savoir devant vos écrans. Je vous donne un rendez-vous tous les dimanches de 20h à 21h30. Un rendez-vous à ne pas rater, c'est la messe. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une émission débat contradictoire, évidemment. Vous avez la chance et vous aurez la chance de participer à cette émission, évidemment, appelez sur ce numéro qui sont là. Le numéro qui sont là, appelez et participez. Vous voulez participer à l'émission, appelez sur ce numéro. Vous voulez être invité dans cette émission, appelez sur ce numéro. Il y aura beaucoup plus la vie de société et beaucoup plus la politique. C'est ça notre centre d'intérêt. Je vous donne rendez-vous à ne pas manquer. Retenez bien, tous les dimanches de 20h à 21h30. Je vous dis, aïe, Boboto Bondeko Esengo, Baninga na sepeli kobete, bozai belé liboso na télévision na bino pour na koka mbela oyo. Tous les dimanches, Mogonyo surtout eyenga, de 20h à 21h30. Ozali to fanda to sula. Et si kanyo so yozali, on participer na o émission, ba numéro yango. Yo polingi ba bengi sa na kati ya o émission, ba numéro yango yo, bo benga biso to fanda to solola. Ozana makamba koloba, yaka koloba. Olingi eloko yo, olobi olingi yango. Oboye eloko yo, olobi oboye yango. Yango te dit to fanda to solola. Kange eloko yo. Tika misala na yo bana place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ka musala, omuna. Il est en place là-haut. Je vous dis à très bientôt, tous les dimanches de 20h à 21h30. Kangelo koyo. Tika misala na yo bana place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ka musala omuna. Il est en place là-haut. Kangelo koyo. Tika misala na yo bana place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ka musala omuna. Il est en place là-haut. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangana yo, du ventre.